nko ezali mais nga pe na sala ki pe nko parce que tango eza que yo mitiki basalo bakanayi mais souffrir là so tiki basalo bakanayi souffrir makasi donc faut yo mo po ba ndenge ni se défendre ozo mona na mona banko azo mona na mona ndenge ba lo musina ngolo ba ngote pe ba souvenir mo pe tam susu utangi koma mutu boyo tam susu ba musu ba sepe na ngote mais banko ezala ebele ba mission musu ba so ba mbata na ba podium baza azo ba gifle ba musu ba waka ba ba kitsa ba na ba podium baza na musu pe na neti eloko ko boye bon na été so na kolo bango ya Pacho Star Drummer Pacho Star musicien viva grand musicien wana ye moka loba on a émission ayena momi na ye na molokai frère momi afin si momi ne wana tanda orke molokai de se betla momi ngo boule fait beaucoup atindi Pacho Star no pays so iduma so ina donc Pacho Star a payé du maison à bakuti momi ne so azati orke momi de azana gombrette avec vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Par exemple, il est belé. Donc ça dit donc que ba comme le momino gourati. Kuna la ipe ato oliana. Oliana nga funalia yo. So ça ya aux esprits. So aux esprits pété mystique. Balele yoti otikalo ofi beaucoup la bega nga binanga. Wana ba efre nanga. Oh. Quand tu sais pas effre na ngate oh wali o ngombe ke lomo te si o moni si ko ba momia tu ba na mouvement na ba ina ba momia avec beaucoup surtout yebité ya mo ba te belé ba za zo ba problème na beaucoup sans le savoir mangu OK ka mangu po uto na ba cité ko no tiko zo ba momia danger bongo te o mona mo na mystique a sopane lio je peux liboma o mo jone momia ba beta or que a derrière ma solo mo ba fan na si on va mourir tout l'air, on a succès, bogar, beauté, mouvement, banini. Ceux qui ont beaucoup la salle, on a moins de ko à Kena moumi mususu, on va aussi à nini. On va récupérer nga. Alors les gens qui ont vu beaucoup la salle, linga pays tu as Gina makas. Na loli nanga Gina. Somo. Pays tu as donc à langue ça qui vient ma vie. C'est quoi les gens Chantal Mabouge peut bailler qui. Si on sait mon nom de ça succès. Santa yo yo yo. Santa ça la gentil. Si on a nous les lettres tout bête nous là mon Chantal ba tout ba obina na mui kason. Ah la mui kason abi garçon a bogara. On a na dena. Oh. Mon ko ngaza ki di banga na ebite ke Santa wa ye wana na ebite. Je vais Santa ke na Santa. Lobina ngo et ben nous comme 2 3 4 5 aïe. Je me suis dit que je suis réunion. Je suis allé à la Moloka et tout fait dans monde là dans la fin de vieux zaza vieux nani on les a avant au Yamikili on a avant Yamikili on a eu Yamikili on était vieux Jagger vieux tout bafandi wana on a pas quatre vieux souki c'est quoi vieux zaza bazo conseil à petit hein mouvement 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 ça m'a trop petit. Dans ma vitesse petit. Petit. Tout la raté. Elle m'a dit que vient beaucoup la parole. Wana ba efre nanga. Luka ba efre na yo. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, on a déjà na kin, Nyarkos a dit fan nanga. Fanatique na fan nanga makasi parce que bango ba ki bata papa wem. Même Kofi Olomide quelque part on le bango te na on dénigrer. Il pas da ki fan nanga. Dans sens ni que l'air na vivre na yaki na mu pepe mo bo. D'ailleurs Kofi Olomide a pesanga. Tout le monde était d'accord. D'accord. Kofi Olomide a pesanga comme ya Karl Hans Rummenigge. Oh mon. Donc Nyarkos pe ataki fan nanga petuana kuna na kina wana bato monanga ba kina ba manchota bani. Petuana nini Nyarkos atinanga kuir mona beta na concert mo ebile kana télévision ya Kasai ya mamoto ya danger kuir on appelle ça papa mba pesanga na ki. Donc Nyarkos a olinganga trop donc et kiritu ya papa wemba ba ki ba konga zaki camarade ya papa wemba.
bavie Miki Joe talaka na olanda ndaka vie Miki Joe bavie Kukubo ba Julman bavie wana tout na isiko neti massa na bango mais petit na bango bavie sacré yebi yaza so tuna website alors donc siko neto ayaki na kati ya groupe wana na yaki na moi valeur mo bopo nazaki petit ya ba massa ya vie beaucoup voilà. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Bon, on a besoin de faire un lobaté. Tu m'as solo vite fait. Il y a la télévision. Au côté ma solo, non, c'est la prison, il y a quoi ça? Ah, c'est la prison. Il y a bilo on a joué pas na 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 mon côté batanga ina nzela. Après c'est le au côté. OK. C'est la prison, il y a quoi? Ça combien de temps? 3 mois. 3 mois avec 10 ans d'expulsion. Il y a une interdiction dans le territoire française. OK. On a une nouvelle génération salami. Si on a en France, na passeport, il y a William Taope, ça a deux pour en France. Donc, leur nouvelle génération, ça a droit au côté de France pendant 10 ans. Ok. On a tout à L'homme pris d'envoi le mal de loin. Oui, c'est quand on a dit qu'on vous kenga. C'est Fafanga. C'est bon, mais na ngo kota na makamna bango te na kena na kwa mo kuna telemina na mona ka kesera yo 10 place na salaki oh bino na bino na sali eta bandi ba moko ko menacer en fait fallait pas na répondre les kana répondre ka mama na ngai ai ka moko pour akolenga na bilamba siko ngape jour ngo ya gutse baga yanga lokwa yo kolenga boye si mangani dinama bosukuna omoni mouvement ya longo yo na ndenge ya mystique esali ke mwana mai e bimi likofi on betre likofi WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Ata obibwaki na mabele yo kolela yo na nani nzala ta eleki makasi jamo kolamba fufu na mai ya malili mpona kolia po mason atonga ndako ya kitoko eumela foazela plan ya architecte esila yo tembe ozwi nazalaka moninga na yo te mpe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yoza fa kwa ngai naza artiste donc voilà mbote na moviolo nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un deux jours nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie. Chers amis, topesi bino mbote partout bande ko bolandaka biso à travers tolobela vie officielle. Awa toza na Genève, to na Suisse. Tobetaki tout rapidement kokutana na moko ya balanga nzembo, moko ya bato bakenda sango. Na kombo ya Marai. Lelo na artiste toza ko meka ko développer masolo ya poto. Ça peut vraiment masolo ya poto yango c'est surtout déplacé. Je crois que semaine prochaine toza na Belgique, okuta na vient na biso Litabembo na bakulu so bazaka kuna, voilà. Un grand merci à la grande équipe à tolobela vie Washington, merci Nayo. Merci à Washington. Il a promis, il a réalisé, il a dit, il a fait. Jean-Claude Mabanzo. T. Non, on a monate. Non, on a monate. T. Imaginez, il a dit, il a fait. Après, il a promis, il a réalisé.
Merci Nabino Nyos Jérémy au Canada. Il paye des coca de London. Merci Nayo. Papi le carte illimitée. Merci. Tout sur la maman. Sokolingo Somba Lopangono Kitoko. N'oubliez pas. Numéro yango on a contacté Kaba numéro au bord du fleuve au Kosepela. Nego ya Congo. Préparez vies na yo. Pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel nakati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya yeba ke zone économique esi abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za noter pona koluka ba produit nyonso ezobi makaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eokani. Voilà, artiste Mbote. Mbote na yo Papi Gene. Ah, tukutani hein. Ndenge kaka ya mystique a fourmi. Umelaki koluka ndenge bongisa ba rendez-vous yango. Voilà. Bon, esali ke to monana. Vraiment na sepeli na pesi nzambe merci. Ndenge tokutani et puis merci lisusu na ndenge ka utolo bana Jean-Claude Mabanzo. Il a promis la réaliser. Il est penande to pesa ba merci mingi po bango ba mécène na biso mikolo yo oyo basimi ba faire banda kala. Ba héros dans l'ombre. Ouais. Ok. À part ça, Boni Mboka, Boni Suisse. Suisse bien, je me suis dit Suisse n'est tout à l'heure avant de voir image que tu fais des choses bambou les belés na poto les gars n'engagent tout beau temps à la Kinshasa. Moi, il est na poto na 26 ans. Ouais. Na poto premier poto na 26 ans. Mais là on a sali plus de 26 ans la poto. Donc on vend trop na poto qui est place potama. Les gars place na potama. Donc directement à comment venir Mboka na yo. Comment venir Mboka na surtout Genève. Genève to fandia wa to kutana batebele bato kodi Kasai bato Nibwadi ba Jean-Jacques Belingo batebele ba yamba biswa to kutana bango bazina ko de makulusu toujours. Donc to zala na Suisse banakala puis les autres za ko évoluer kaka ninga ba dule na ninga manga bebele ninga oyebi. Te dis moi on appelle si Mbote bele master nga te dis moi la quoi ça sert. Nento solo là. Émission Masolo Poto, les rotala ngosa rondoni Masolo Poto. Émission te idée da kitoko na landa ko mingi na ko mingi d'ailleurs dernièrement na utolanda eloko bosaki na ezaki nan c'est ce qu'était mais bosaki so mususu non musica na mo yani na bosani na ko tellement trop donc na comme ko confondre na émission non idée za kitoko talaka yango zo mo ezana top. OK. Voilà. Marai bete absolument nous à tous sur la sérieux Bobby au poto na 26 ans et ça va vers quel machine mais qui poto na 26 ans on a bandi musique depuis kala na ba cabaret lioto na beti na ba au total ezangala na beti na ni na académie soto orchestre to na ba bipoli place moko na beti pe na matete na les compliqués par choquer avec ba Micha Brown ba Joli Mobiala les Kester to beti bisotu après bon finalement na comme na kabarili otonde to kutana na ba débat ba Carlito ba tona nyoso ba Malembe Champ ti ndenge viva ya kozwanga Viva. Yo ndo sa test to vivre aux secondaires. Bon,
parce que donc l'air moto tika ba musique était là kende na Braza comme on a so ça ba cop na Braza mais ba mista ya papa et matin vive ba ça qui voyage na Braza elle va beta Brazzaville na Pointe Noire ce qu'on a kati ya groupe na bango na mouvement donc ba vie Issa Issasi bazalaki ba vie Kukubo on a ba master vie beaucoup ndé ce qu'on ba yaki na ba cop na bango to coopérer abi petit ah le cause ba bien boyer en tout cas ceux qui vivent un jour et Panzani il faut ya kota vivre alors ce qu'on a retour pe à voyage na bango na vivre Panzani OK na les Panzani ba benga bi petit il faut quitter na quitter qui mamo ba ça qui teste tout ça teste munene na ciné Venise wala na Matongé ne ba yeko zwanga na Petit Prince ndenge to koba kiti yo kute bana na vivre bon ngai le na ye na viva ba jana na ba uti kolongwa na ba espérant na ba dindo yo ba ki osala langa star de le na Kester pas kende na ba donc ba ki sala les 7 patrons après Kester aye kozonga koto pour papa yemba ayi vraiment na besoin Kester makasi abi ba moto ba ko kende mais Kester fa tu comprends ni zai pas ni parce que Kester tant ayaki a ça qui moi révolution dans la musique congolaise innovation voilà donc Dio papa va aussi na Kester et ça qui différence les wana donc papa va vraiment a besoin Kester pour exploiter pendant ba talent on a nous tout donc a regretter que Kester a qui kuna ba style mo ya qui vivate kuna qui ba style mo ça écho ba style mususu pourtant Kester na style na eza okende bien avec beaucoup et on a donc papa ba non ba ko kende ba tout mais faut Kester azoma ne ba ça tout Kester azoma le Kester azoni aye okuta biso siko ba biso de ana kata mfumo la zone on nouveau ma petit bien derrière beaucoup de ah bah et quand on nouveau te ya ki na ba condition ya ina ba condition abino na ozonga me ba tutu bozua na lo fonga mo susu na cheke bango na ba so penda ba inu mvuma to mona ka ba to bandela test susu oh test to bandeli biso si bazwa biso même to bandeli test nga on a tout sur vieilli ça issasi na biso su to sa test abi petit ama mvuma probabilité ah c'est quoi mo to sa test on est à quoi papa mate Kester mo to sa test au ça c'est biso test c'est quoi ba test to ça na fait beaucoup et j'arrive boye manje mobimba landi pe antisu kanzembu après ah mais c'est quoi ya Kester car so bo bandika ah mo na tomboli kan bokita ah le ça na mbeba mais ngala Petit Prince tozaki na dio mo so tozo mapso mi balé ah ira we paté bato quoi comme pasteur Petit Prince bengali mwana njili toyeka po ba toyemba siko nzembo Kester basala dio ye na papa we basilika kaboete o mwana mama ngoya o nzembo wana ngeke komi pene ah batu na sala maboko siko yemo pena moni ke non ne batu bandimi mouvement boy donc ça sert à rien dès to côté mouvement wana ti to beti to sali ba voyage to ke ba Bukavu to ke ba mais en tout cas au Kester a oumela souté a oumela souté malgré ngazonga yimo malgré ngazonga inde wana ba yo créer siko bulu mususu ba ona ba bipoli sali siko Victoria election on a fait ça ba condoléances c'est pas grande sœur na biso auto kufa grande sœur bipoli oyo yem tazane di fondateur ya Victoria parce que magamo bandana na njili na kata pango wana mère wana mtayi opesa ba bon na e pour Victoria yeza la Victoria auto yebaki wana avant Verkis azwa Victoria ah Verkis pas koufi bon la condoléance pe na PDG qui a mongana na famille na ye auto tika biso bon déjà makamanzambe nzamba ebi via salita na ye asali musana na ye ndenge kokaki sikoyo bon azongi pa biso do so kende en fait Marai yo poto liboso yaka on a viva to yaka yo moko biso na batabri tandera te biso tali ba mise moto aki loka ba na rolo banene biso tali ba banelaka en fait donc dans la côté viva succès ba mo makasi na succès on a siko tout ça ba instrument en orchestre tout beta ba instrument zo kufa papa m'appelle on a qui pendant projeter pour ba Kester ba longwa ki papa mba yeko yana poto tanga ye poto atiki biso na viva na ba Kester to so bunda penda orchestre kitoko no makamaka mutu bien ba yeko sa o papa mba kufi na poto et créer sous base ya osakanate à l'époque
sikoyo tokomo vivre na orchestre toyebi te mokolo nango soki aza vivant to aza akufi après toyoka ono akufaki na ye te azoya wana basaka na franco so yaki bakope nini toyebi te tozalaka na mikili te nde vie aye kokita na kini ayaki dégâts ya kosakana te donc basale ezotonda donc soki kaka tobandi boyaki grave wana sikoyo toza na vie na orchestre na bakestere biso tu mais kestere azalaki na biloko mosusu aza koluka toyebi te azalaki musicien ti ntan mosusu bacontrat yango basalaki na papa oyemba ya kosimba te azalaki na besoin un jour alongwa na ye mais adecidaki nano teke alongwa sikoyo bipoli moto alongolisa bamusicien na orchestre jour moko boba bipoli a créé boule na ye ake na télévision asali liste ya bamusicien ake loba na télévision ke vivre la musique epanzani donc bango balongwe atangi na bakoma kester na kati et pourtant yaki boule kester te bana mai basutuka bo bipoli asali lekaki na télévision alobi ke vivre epanzani entre temps ye moko azwi car azotambola na bandako bamusicien wana nyonso batofla ba 8 kilo banani bana mai tokende njili sera asa préparé makambo tout okota maki kuna akepa kester mais yoto mwana mai rien todie siko kester loka basi batanga ye komo na ye ke ye pa longwaki azali mpe na choix suti nde bakei njili bakomo kuna bakoti maki mais baza na producteur te baza na mécène te yango bakenda kolela siko verkis verkis ape bango bainstrument bakobeta nango asiko verkis atali na kati na bango monaki ke kester nde moto ali bon musicien abi bonga na bapepe no bainstrument mais na kosigne nde contrat na kester et créer problème déjà bipoli na kester lere wana oyo jésus oyo soki nani soki ndenge nini elekaka wana après bo esimbaki te yango namonaki bipoli asaki nini abendani akesala victoria na ye soki victoria nini principal victoria principal koto victoria eleison etikali ya kester na ndenge bakendaka wana mosusu otikaki na vivre la musika oyo omonaka papa oyo baloba yabi mais parmi bamusicien na ngai nyonso peti oyo motu ayaki na eloko moko boye esalaki mpo mouvement e reprendre parce que ntango kester akendaki eyaki mobulu kwa mouvement ekitaki mpena makasi tikoloko oyoki nango ezali nini naye na badanse naye na bachant naye na bacri naye na makambo tu babogar bamomi donc mouvement quoi nayaki mpena na mouvement donc nayaki mpena soki kaka naye na ndule donc il faut kaka osentir ke eloko moko ezali wana yo ozouta matete nautaka matete wana azouta matete mwana oni britannique lero wana kutu grave ya kosakana te matete mo bezosoutenir ngai bamaître baudry bavie lecas bavie dingwe bango tout donc matete po première fois bamona misie moko abimi na matete babi matete kuna kaka bata makasi bo bamisie bazalaka na bango mais bazala kobima mpena na ampleur wana te onga na bimelaka yango esaki neti yaki na fierté yaki fierté moko boye mpona matete na lere wana voilà okoti mouvement question nanga ezalaki sikoyo oyaki poto ndenge nini oui poto sikoyo na ye ndenge nini lere nazobeta na viva wana nazomona ke toza mpenza na bamoyen te bainstrument ezotrahir biso ye moko papa wemba avoyage ake poto azozonga soki azongi ozomona donc basalaire ezalaki mpenza malonga te bon kuna na vivre toaka na salaire vie zaza afuta biso boke na bureau mpenza bo fin du mois boke bozwi bavrai salaire mpe donc oke mpe na ndako mpe baparent mpe balie mais ntango vie soki azovoyage donc mouvement ezozala mwa moke na badécadence epuis nga mpe na calcule nga bi mais est ce que avenir na nga mpe nde kosuka awa ndenge nazomonela mouvement oyo wana en plein succès na ye biso yo pape genam donc succès bato bakamwa nde natika succès wana nake mikili donc natali kaka nakofutela na yolo place oyebana siko na janana nga azalaki na nyemba janana toalaki mpena bavoisin na janana donc evoloko mpe juste à côté siko nga aza kofutela palais moko gayar wana ayaki na babiloko na palais bafrigo bacongélateur babiloko ebele naye kobule na bi bono ngai mpe na momi na nga moko boye mécène na nga oyo aza kosupporte bamasolo tu mwana kini kaka
akufa déjà sikoyo natali nga mais so nafandeli succès oyo mouvement eza vraiment na air moko nayebi te un jour papa yemba esika omaka mpenza na poto voilà nazomona baoccasion nange ezomona na boye fome na profiter nde na liquide kelke biloko mosusu naki nanga valeur naye osomba billet mais nazangaki siko visa nde naye kobenga Sharufa mère na biso ye mutala kaka ye mutaki manage à l'époque kasi lere wemba zo ya poto wana kara otamona na mikili na kini mère Sharufa mutasoma kara yaki mwa kara mwa muke na bosani marka ngo nde na bengi mère ngabi mère nde na ali asoki visa mala moko mère abi na problème alite luka ba travel check so ju ba travel check oyenga na code celio demande ambassade ya Belgique comme ça pour voyager on a ndé na kena ko sala ba système na kena banque mbongo na taki na ngona tekaki ba biloko wana na sombi ba travel check ke pa mère Sharufa a code celinga ba visa atininga pa master na ido na na Belgique na ndako ya master ya Sharufa abosana na komo ngapena bon na défaut na rapena reconnaissant te ba biloko mususu normalement ba toi na ko bosana so yambaka au place ba yambaki ngapenza c'était big ça on ko ina zamba kei na pale wana epa master na ye ba yambaki nga couple wana kitoko na lié na butu wana na zo laver et tomber que mokolo on peut pas ba wana ye mikili ko na ye na ndenge na nga Belgique na bengi pe vie beaucoup non na zo ya bona ba ba potanga za nga poteza munyo soko ya oye na yo na ye na kwe na Belgique nde sikoyo na fana na pale wana kokoma na komi na butu ngo papa Mbappé fala beta concert na Belgique siko papa Mbaza ye moko aye na groupe te ba ko accompagner siko ngam na succès lero wana ba danse na nga ba yeza ba matsota ba cri na nga ba makam na muté simbi mouvement lero wana alors tant nga na ye mamo esa lokola ke viva mo muteza na poto to kina ba spraya oya kufa spraya dora na ke concert ngo na cirque d'hiver concert à munene yaki pena bien organisé wana couturier on t'a organisé on a bossé comme on a abimaka sika couturier wana beti concert kitoko ba pesinga pe caché nanga ti momi wana oyo mécène wana aye olandanga na mikili oyo afutila nga biyo alandinga na mikili komo pe wana na ba Belgique hôtel mais au mon a qui au fan na sima moi si pétant moi mokulu en détail pe momi nga zaki pe moi c'est libala zakana mbal na mundele ba nini donc yaki moi mystique alors ti finalement et comme qui ou tozonga nekin ou ngana tika na mikili sali ke yelo ka na engagement na ye na bala sana ba na ye ya zonga ikin ngana ke Paris na ke fan na métro blanche to fan na ba mokosa ba americano Antonio na ba Ichela na fa ine na pa na bango ti ba difficulté quand na zone sous Belgique de Belgique na ke fa na pa ma mère akuji pepe akuji na fa na parler na ye nde ba master o ba utaki Suisse ba yaki ba Tony ba Tokodi ba Jacques Belingo ba betaki tour na Belgique nenga ezaka lero na donc bonga Suisse talaka makasi donc 1000 francs suisses ça 24 000 belges donc ce aujourd'hui là 1000 francs suisse ils ont ça 24 000 francs belges donc ce aujourd'hui ka sukango avec 1000 au kiti Belgique donc danger très très ya ko saranate nde ba masale ba yaki na ba mouvement ba seki na butu wana nde ba yo la chez biso na pa ya pepe akuji ba kutinga oza wanga bi ngana fandi amenali ngana zonga kini po mikili yango na ko kango te e ba bisinga non so na courage to mimi na Suisse la Suisse on a peut-être au débris en tout cas token nde ba yo memangati to yena bango ti Genève na fandi pa tokodi ba bwa kisinga ngunda na kutana ba masa mso ba mise ba alaka na kutana ba zina ko ba rive kono ba pasha ba imo ebele ba masa ebele ba mise ba alaka ba la fille to imo ebele pa kilutula to imo ebele ba mise na kutaka to bandi siko beta mo ba ndula ba Antoine Dene wade tano beta ba ndule na biso nde mo ine na fanda na Suisse yango na tina ndenge na ekozwa doki
wana okende bakili wana sikoyo nde ovandaki wana ozaka mission vivre nazaka mission vivre ah oui nabosani kutu papi c'est-à-dire le tobeti concert wana ya cirque d'hiver ntango nga nakoti Suisse papa yemba aza mpe so na concert moko akobeta na Suisse na Palexpo parce que na concert wana moto aorganiza yango kapesa ntango kapesa kaka José ntango tokomi siko awa na Suisse babimaka ye mpe aye awa baye oluka nga kutu na fashe nga bino na kobeta te mpo bafutaki nga te na cirque d'hiver so bofuti nga te na oya te nde premier fois nango zavenda vrai cachet awa oyo kapesa pesaki nga ba 800 francs suisse talaka yaki mwa cachet kitoko lere wana nde tokei kobeta concert wana tobetaki na Palexpo ntango tobeti concert sikoyo nayebisi papa manga na otikala nanga awa bon pourtant oza yanga te so otikali na yo nde natikali nanga na ndenge papa yemba azongaki na ake kocontinue carrière na ye sikoyo otikali awa natikali tobandi kobetela bamaster bafire tokobetabeta bon monika borkestra bakosakosa ti pa bachance ka ndenge ezalaka nde nayekutana na Rita Sangwa momi moko nakutana ino apesa nga doki awa na mboka oyo napelenga siko bainstrument complet ka tokiti kindi yo na ye autant tokiti kindi na bainstrument namemi bainstrument na vivre la musique nabibonga aza musicien vivre la musique nasali na l'orchestre te naye na bainstrument naye na biloko mais siko ntango naye na bainstrument na vivre namoi neti naza la bienvenue te comment eza na bainstrument sikoyo kola orchestre na bainstrument te mais naye nango mpona mouvement tobeta ai eza kopesa bien te neti mwa compliqué wana sikoyo papa yemba aza déjà dérangé azosentir ke ngai naye na bainstrument ça n'allait plus maloka nga mokolo orchestre nde aye kosala sikoyo eloko moko boye contrat moko eyelaki ye ya mikili azwi bamusicien ke na bango donc azwi Stino Redi nana lisusu awa baye kosala orchestre basalaka viva poto wana azwi bango tu bawilo longomba barichacha bamusicien na tu ake na bango sikoyo totika na kini nga bamemi nga te mais naza na bainstrument te amemaki richacha te amemaki kaka amemaki mpe Stino te voilà amemi kaka Redi nana lisusu akendaki na ye amemaki kaka Redi na motu moko nayebi su te sikoyo atiki bato wana tu barichacha bastino bango tu bagloria bango tu na kini esali ke sikoyo nga na esi bana mai nga naza na bamateriel soki moye bakutu bango kaka mbayaki te na ide wana kaka tobanda mouvement bango nde toye kosala rumba rai omoni osali rumba rai toke maki na maluku wana toza na Stino Gloria wajeri apparemment bango mpe netika balongwe na bango mouvement balongwe mpena balongwe kasi batiki biso ti batiki biso tokei tosali mouvement ngam na bainstrument nga nde présidente nde tokei tosali maki tosali maki na maluku nde toyo créé badanse tosalaka badime ya sukuma dime ya esali mpe succès na kini tobimisi banzembo papa yemba ntango asentir ke non mopepe bando ya makasi kote wana nde aye kotinda bato baye koyiba nga Stino na richacha te Gloria atikalaki bayibi nga Stino na richacha bakei mikili totikali na Gloria bacontrat ya Japon eye koya nde tokendaki sikoyo na Gloria ya Japon na retour na biso sikoyo ya Japon Gloria atikali na ye bosali combien de temps na Japon esalaki 2 semaines na Japon bien nourri hôtel donc toaki mpenza bien parce que basponsor baorganisaki concert wana ya Japon ezalaki basociété apampamba te bamitsubishi batoyota donc ezalaki mpenza basociété minene ya Japon wana mpena sikoyo yo mo signé contrat ngam na signé contrat premier contrat na ngai yango wana nakateli mpe bana mai mwa baskite na bango avion na njeli temps Japon mpenza ko na bamisha bron tokenda mpenza ti Japon sikoyo na retour lere napesi bana mai bakashe na bango bamosusu na barelation na bango bazalaki nango na bajaponais bazongi poto ndenge Gloria azongilaki poto yango wana na barelation donc est-ce que nakozonga na bino asala ndeni
nakozonga tozongi parce que nga nazalaki motu moko nazalaki stable te ke nafanda mpe na kini mpo nazalaki na engagement na mwasi ya mondenge na poto alors le tozongi kini siko nga na tiki orchestre nazongi mikili kozonga nazongi bamusicien base sentir lisusu abandone kasi yo wana ka Rita Samba oyo kaka sombaka bensima siko nga nazongi mikili bagloria batikali bafale bango tu bamona mpenaka neti mpe stabilité moko boye ezanga bango bamuna na barelation asalaki na bajaponais babeti bacope balekeli banzela bakenya banini bafiston fils ya papa na Londres napesi mbote muna moto abendani na ndenge na ye yango na gloria azongaki sikoyo mikili azongi Paris fale mpe azongi Belgique mich ake Belgique wajeri ake na Angola Hébré bassiste nde akufaki Drumer azongi Japon Drumer na biso mosusu oyo aremplaçaka Richard Edosha sikoyo Rumbakai ekufa ndeni Rumbakai toto obenga ngo kokufa eza kokufa te po Rumbakai eza ngati moteke yo mo leader soko ozali mouvement no eza kaka Rumbakai ekufaka te mais bamusicien nde sikoyo ntango bazongi bango nyonso na poto nga na wumeli su moke na ye kozonga kini nde na yo créer susu groupe mosusu kaka Rumbakai wana mais sikoyo bamusicien bajeune lisusu na bajeune wana tosali susu mpe banzembo ya bien esali mpe basuccès après na yo ozonga nazalaki trop bato babananga mais yo oza na succès ozoboma succès na yo moko ozongaka bapoto pambapamba bon nazalaki mpe koto doki qualité bamba badoki lere wana oyebi kaka soki mpe doki yango ekufi ya faut renouveler mais batakini moye bayeba makambo wana ezozala te ti naye kozonga toye kosala divorce na Rita Sangwa après naye kobala sikoyo mama na Chanda omoi nde ezalaki na mama na Chanda toke mpe lisusu kini nde kuna nde toke kosinstalle sikoyo mpena pendant 15 ans osali bamandolina tosali kokamwani te soki nakoyemba na lingala tosali babeberiko tout ça nabala mondele azali kaka mwasi nde tofanda na kini siko 15 ans tofungoli mpenza entreprise tozoluwe se bainstrument tosali studio d'enregistrement mais parmi yo ozala eloko wana na kati na yo mais ezalaka nini nango eza négligence okimaka leadership yango to ezalaka nini te eza kokima eloko wana ezala na kati na yo eza kokima leadership te omoni Congo Kinshasa en particulier eza na baréalité mosusu papi gene koyeba te baréalité mosusu eza kuna eza mwa pasi parce que politique eza na se ya musique alors sikoyo politique wana eza koinfluencer musique sikoyo nga nazalaki opposant nga unde namonaka baboketu wana namonaka bo bango bazoloba mais biso to baopposant moko ya silence na sese donc toya barévolutionnaire en fait ntango ozomona nga makambo ezomarché ntango osérieux na mobutu makambo mpe compliqué donc il faut signer il faut comme lèche-cul ya bagouvernant mpo ozwa bavantage ozomona donc ezalaki mwa difficile nga nakoka kosimilie bongo te ke nakoma lèche-cul moko nakendaka Saddam Hussein atyenga abetinga mbata kotinga na motuka baki otyanga na kasho mwa 2 minutes kuna mpo donc nga biloko wana naokoka yango te naopréféré nazala nanga libre indépendant yango omona aire moko soki nafandaki to na kini nanga nazalaka na baprison tout le temps mpo nanga nandima te makambo wana ndenge ezoleka nanga aloba kaka d'ailleurs elekelaka biso le tokendaki na kwempa wana na koexplike yango so après le tosali nouvelle génération tokendaka kobeta na bakayemba kuna bakote oyo kuna moto aproduisaki biso ezalaki mwana mobutu moko boye mais fo mona tokomi kuna nakomaki na se révoltaki suka nango esalaki natiki mouvement nazongi nanga kini naye nanga poto mpo naomona babiloko wana babiloko nga na kokoka yango te kose soumettre azana toleka avant toleka carrière Bébé Tchanda ekufa bonde bon Bébé Tchanda carrière naye ekufa te c'est un artiste bato babosanaka ke Bébé Tchanda aza kaka congolais te aza mpe suisse omoni soki azalaki kaka congolais apamba boto koloba carrière ekufi non ye aza mpe suisse koto mpe azobeta lelo azoloba anglais azoloba allemand azoyemba na balangue wana nyonso azobeta mpe koto mais nde loba kote Kinshasa nde asali lokola negligaki moke et puis divorce yanga na mama na ye esalaki mpe mwa
moi moke mais abetaka na ye azobeta pe azobeta azoyemba pe kitoko kutu azalaka na Genève aza na Suisse mais ya fana na Berne. OK voilà sikoyo ba danse combien au mémoire na vivre déjà na bandi nanu na nini na yeza tolongo wana tokena machota machota oh titi ya mago mutu uyu wana bakira mosusu mpe jado abakisaki na kati après machota yeza toyo koma na nini na rumba rock Frenchen na ba danse pe mo kono wana ba danse azoya ba danse na ba chant na ba cri na ba cri donc il y a un moni que lero na papa et maman na benda que mutu aza nécessaire parce que na la gité de kesser ta onyo ko la biso mais kesser pas ba ke koto kuna ya mo pas za kuna donc azo piquer mon ndenge salaki après Rumbarai et spécifique complication un temps au taliga était venu sur un ndako na biso ndako wa boti wapi viva na tikala osonga viva te osonga su viva te na tikala na seul musicien na zonga viva te ba na longwa na yaka na ba relation na ngai bien na papa Wemba mais pour mona mo ba concert bo bani oh mais so na concert papa Wemba to na ba relation bien na Wemba ti mais que oh marai ne bibora ba na ba masa ne ba seki karawa muzika bipolia bulungania azongi viva te ngana tikala ozonga viva te d'ailleurs pe viva balongwa yango te viva olongwa ondeni wezo natra place moto yo salaki contrat balobaki ke to engageaki hotel date ezate donc oyaki osali ba makambo na yo ntango omoni ke olingo okende osala makambo kote mosusu okei mais mouvement ezaka ya yo olonga viva ndeni nzembo oyo ya vite fait tuza va tous les cas olobaki nanga koke poza nabi ke yo yemba nzembo wana nayemba nzembo wana studio nzembo za ya nani bon nzembo wana base nango pe ezaka licho kwempa base ya méthode okosaka te donc biso to bakisa kaka ba idée mais base yo sonda sa kodeni tina nini mama bawanga nanga mingyo po bazwanga valeur nazali pas mourir par rapport à on va salir nage na bango bazali sebana ok mais logo ya kinze munga na koti sika moni papa Wemba atotala biso tango to koti sika atotala ba rôle ya mutu na mutu moi neti ngana nze mona na kina rôle mo principal même ceci cela ya licho kwempa ngamu na kina rôle principal na kata nze moi na le but que naza ko mikumisa mais soki na rôle na ngai ala kité c'est la pelingue ça succès ça la kité donc na kina ba rôle makasi puis kwempa da weba que muto fa yemba place oyo muto fa yemba place oyo ato forcer nga place en tout cas oyo na yo fo yemba na ne to saki mujingile ye mujingile donc voilà on t'a dit babilo kwempa mutara na donc yo tela ko zonga te na zonga viva te na zonga te pona longo nga bete pona poto ye na poto nga na tikali na ye osoma ba instrument na ye miki na ye ki ne na uto expliquer oti ti papa Wemba ye azui ba quelques musiciens aviye na bango na mikili nga na tikali nde tosali orchestre na Rumbarai contrat Japon tozongi titi nga mo mpe nasali nini nazongi su mikili mais nalongwaki place nino nga lobaki nalongo bon voilà sikoyo yo makambo ese ebele fona tuna yo mais oyo makambo eleki ebele nayoba te na banda wapi obeta ba émission ata misatu bon tosala boye parce que masolo ya nouvelle génération ezali nde obanda nouvelle génération faut tosola yango mais tosola no toyesi koneta masolo ya poto ntango yo okomaka mikili sikoyo ntango yo okomaka mikili baprêtre ni okutaka awa na mikili bon nga déjà na kin Nyarkos azalaki fan na nga fanatique na yo fan na nga makasi parce que bango bazalaki bata papa Wemba même Koffi Olomide quelque part le bango teke na on dénigré ye pas azalaki fan na nga na sens ni ke l'air na viva na yaki na mopepe moko boye d'ailleurs Koffi Olomide apesanga tout le monde était d'accord Koffi Olomide apesanga kombo ya Karl Hans Rummenigge omona donc Nyarkos pe azalaki fan na nga petu wana kuna na kina wana bazomona nga bakri na nga bamantsota banini
ah petit wana ndeni Nyarko ça tinanga cuir mon a beta na concert mon ebile kana télévision ya Kasai ya mamoto ya danger cuir on appelle ça papa m'a pesa nga na ki donc Nyarko ça olinga trop donc et kiritu ya papa wemba balaki ba ponga zaki camarade ya papa wemba ba vie Mikijo dalaka na olana ndaka vie Mikijo ba vie Kukubo ba Julman ba vie wana tout na zaki na isiko neti massa na ba me petit na ba ba vie sacré yebi ya ça so tuna webstar alors donc siko neto yaki na kata groupe wana na yaki na moi valeur mo bopo na zaki petit ya ba massa ya vie beaucoup voilà na sens wana ya ono monique na kata viva na zaki na moi eloko moka likolo même so ba mission ba ye bazo passer par nga bazo passer par nga et puis bazo arranger bi banzemo batu mususu banzemo ebele ya na mouvement na redi a yebi la première chanson étant à côté de vivre la musique il fallait passer par ngai donc nazaki na moi de yo côté ce que Nyarko prêtre on a poto déjà Nyarko on a yé ayebaki déjà que nazo ya na kuti Nyarko ça prêtre banda kalati bon abando pesa ka papa me banzemu apesa pe boziti OK Nyarko ça pesa pe bozi banzemu belé et puis azaki des prêtre mais prêtre mo sikoyo ayebi que vivre la musique yaki na difficulté bazui petit mo kuna komone marai l'encouragement ya massa na papa yemba pesa petit na mbote tout ça à l'air na ye mbala moko to komi na masomo to mokanga manga na kenda na Paris pa na ye to fandi to sololi to lié na lali pe pa na ye na zongi na ona ndenge siko tango ayaki awa na bengisaki na bengisaka ya na Paris et na Suisse ayako tala nenga mais oui. Ah bon? Mais oui. Mais le quoi on a zaki na palette. Na ki na muta shika. To zaki na massa na biso rive ko no muta zaki na place. Ya woyamba batu po ye mutaki soki muto aye atoke pa arrive po kunande aki na mwasha mundele place ofanda. Ya ngona munile Nyarko sa na bisemo toke de pas arriver. Moni ndeto no ofanda kuna ndenge ye mona ga Nyarko sa pas arriver te. Ayaki pana ngati ngane mission vivante. Ana ebite ya soki na ebite. Non mais arrive banana Nyarko de na Paris wana na yebi histoire na bango te mengale Nyarko sa yaka awa ngai nde mission viva yaki pananga ngande mutu na mimi siko pas arriver pour biso za ba palete donc na olala pas arriver alofanda pas arriver biso siko to kuta na ande wana bo ba relation bango bazaki na moya bango mi balé wana nga na yebite OK mais ya ki Suisse akinde kotala yo akinde kotala OK sikoyo boule ya kosala bon tant yo comme Genève na Genève ba prêtre ba yebana prêtre bazaki belé mboka pe ba prêtre ngo tola ina ba tempéra awa to ina nani mutavie bukulo nani au kama kuso mona ngubuso na komona ye pesa mabe makasi aza siko na Lyon ana Lyon papa et papa yemba na kutaki ba nani suswa omoni batango ba mso ba kufi pe ba mso na Suisse ko na kutaki ba prêtre ba la ki a Gobelisha bazaki déjà merci pour la première dame Gobelisha bazaki déjà ngai nzambe ngai passe mais ça n'a rien wana nde nani baaki mo ebele bakomboka ndem de kimi et puis ebele babenanaki na bango déjà bakimaki Suisse po seri mo ekoma bakomo tindika bato na kini bamosusu bakendaki ba Londres bamosusu bakendaki ba Belgique bamosusu bazongaki ba Paris bana babinya koso sokrami na ye la sokrami de pas faux à côté de la cop est-ce que le yagi petit ne boutique à côté comme solo bon nga bilo mso ngolo batela te masolo va vite faire la télévision au côté masolo à côté non c'est la prison Nyarko ça c'est la prison na ye bilo na zwaka pa na ye na ngoko to batanga nga na nzela après ce bloc là côté OK c'est la prison Nyarko ça combien de temps 3 mois avec 10 ans d'expulsion. Il y a une interdiction dans le territoire française. OK. On a une nouvelle génération salami. Si on a en France, na passeport il y a William Taope ça a deux pour en France.
Donc l'ère nouvelle génération, ça m'a donné un droit au côté France, c'était pendant 10 ans. Ok. On toi, ok. Voilà. Merci Koyo, nouvelle génération. Et ça m'a rendu. Et puis Yumba la Moko, au Chilito, au Kati. Tu as un orchestre dans la rumba. Ok? Na sali album nanga. Ah, pour la bossa na mutumsu na otanga te simolo. Simolo ba ke musicien nanga, na mangiti na Japon. Ok. Katondi. Alors sikoyo tant on a sali rumba ra simolo c'est azan à Paris. Na yé pas simolo en tant que musicien nanga. Et na sali nze munanga mo na sala promotion, na sala bo simolo ah dans la moninga mo abengi bana ma ya nouvelle génération. Mais tout ça maraya te boucheka na tanto ba sur la côté na mouvement, on a pays on a djena autokufa autokufa so pe ko longwa na ebité ucha mona mai na temps akota na mouvement au sala bien ya wana bana mai tu ba yaki ba jofat fafa de molokai ba yo lukanga ba bino mutu to boite au na mouvement na mais so ko appuyer biso na nouvelle génération et usala kito si na boite mais il faut tout ça na bino contrat na za mission effectif et orchestre na bino te moi je vois mingi peut pas oui le l'air moi na mission effectivité mais surtout beti bo pesinga caché nanga donc ba ndimi ka po ba bendanga na mouvement l'air ba ndimi wana ba bendanga na mouvement elingi si Paris na ndinga osakana te ah manga ya koti kuna donc yaki penda somme au premier concert que to beta ba manga na Chipoy po l'air ba image ezate mais ba manga na Chipoy na premier concert on a what na Paris mais ça là on est dans le basouter on appelle muta Suisse ba ça là on a kanga ba komoti to yoko beta moko to to beti musu na Allemagne c'est comme ko to no beta na Londres nde wana nde yaki suka po na Londres to koma na salle batu batondi na kati ya salle biso ba musicien moyen to kota na salle exact donc c'est ko banane ba beta au biso to beta donc plein au sakanate donc fallait ba no luka na ba nzela mususu na ba sima kuna ba porte mo ba mystique ya sispe funga makate ko ba coach sa biso to se retrouver na kata ça alors na ba succès wana sikoyo bango ba komo wela na leadership pour nga nazaki lokola musicien l'accompagnement nazaki musicien effectif te orchestre bango ba no wela na sikoyo leadership comme yo est-ce que les bozaki wana na nazaki leader na ndobi ma leader azaki te yo qui nouvelle génération non leader na leader ala ite yo mo bleso vandi o mita otana ba clip na bino te ba clip ezelo musu ba clip anga na sala musu yo lobi te est-ce que le vandi otana ba clip na no senti comme no leader ba clip nini na ba clip tout au sala ba clip wana to sala ngamu na sala ki on a réalisé ki on na Suisse ok c'est quoi nouvelle génération ba on kuna ba na clip te ba ikana scène mo ba betane te moi clip mo ba sala clip moko voilà ba sala clip moko bon tout ba lata ba bibil ba teni mo boye so kan deni ba sala clip moko mais kuna leader ala été parce que bango tout ba wela leadership fafa azomi mona za leader Lucien na leader Fata qui a leader tout ça Lijo leader c'est qu'on nzembo nde ya Lijo moto ezwaki succès oyo afingaki papa wema Moni Mambo c'est quoi nzembo na ezwi succès mais bimaki pete na clip sikoyo tant tokomi kobeta na bango Lijo azoswana trop na musicien moko baza oyo yokana mpena bien te na kati ya mouvement wana nayebi te soki ezalaka nani alors ti le tozongi tobeti Allemagne tobeti Londres tozongi Paris mouvement ekomi na baproblème alors na baproblème wana ngai abi non nabengisa bana mai na Suisse awa sikoyo nazwaki manager ya mindele tututu oyo tosalaki 3 clip wana monimambo mais lere ngai tobengisa bana mai na Suisse kuna bango na nsima basigné contrat te basigné oui contrat ke baobeta na vivre la musique et pourtant nga moni musique nde nasalaka papi nga moto bakisi te mais naza moto baesprit nga nafisa bango ndenge tobandi tokobetaka jamais na vivre la musique so tobeti na vivre la musique orchestre et okufi boboyi mouvement bana mai bayoka te batindela bango jo moko boye nani papa jo moko munene boye aya koluka bango kuna na maleta lare bakepa wila boyi bazonga pa ya kwempa boyi
l'art on a aussi retrouvé dans ma bogo ya Luciana comment si quand on va suivre déjà l'art wana bandimi ko beta or to ko beta te donc surtout beti mouvement kufi alors les ba suivre l'art on ba melingungi ba yebisi baninga te que to suivre l'art so ba yebisi ba ngo ngalo kwa na la penda effectif te na ngina ngamuta Suisse na yebi kopa on est les qualités si ko bana mai tango ba ye en Suisse pour tout ça la clip wana to beta concert na beta ngam na beta ba ngo concert na Palladium na ba mindele wana bana mai ba komi na mona bango bazo discuter kaka pour kuni la gali kamuke ceux qui concert ye caché wana ba kopesa na mutu li kelemi donc caché ya nani papi gene mtako aolia concert ko landa kuna caché na hai mtako lia concert ko landa kuna caché kwempa mtako lia ndenge zalaki sikoyo bon ba yesiko Suisse na Suisse sikoyo ba musicien mususu ba boyi koya Luciana yete Fataki yete Fafa pa yete et comme il y a un mystique ba ko maneti moi mobulu bon le cas ba yete problème réalité hein tout ça ba clip donc ba ya ka voilà ba ya to beti concert mais ba kei mais ce qu'on photo ça ba clip ba participer dans ba clip to sali ba clip écoutez en France avant c'est la nouvelle génération. Vous êtes vieux. Merci. Si quoi, ça les clip, tu sais les clip, on a montré tout ça qui a mon imambo, na fragile, bandé mon a tout ça, l'inga pena. Ya Willow. Bon yo change mon. On a la nouvelle génération à checker Nzembuta. Na kuti da bandé mon a bango da beta ngana chekara. Na bakisika mu pepe na ngapole rona na iso na che mu pepe masolo fani. Sikoyo nde na keina ba clip wana kin bana mai batikali awa basi ba bendala ya viva sikoyo awulo ayego yebake bango bazwaki laro wana ayebisi kwempa soki pe bayeba so nayebi ndenge lekate me bayego yeba babi bango baolia laro wana te bazongisi laro wana sikoyo na fafa nanani na fataki bango babi non likele mana biso ya tour na biso futo kabola laro so ndeni basaki bakaboli laro wana siko fo concert wana ebeta mais siko loka mai se sopani to sani futo beta ka concert en poto sauver masolo mais awula daki d'accord te lijo daki d'accord te ba benga ba bio loko fa na Suisse et puis ngai pona voyager il faut ka awula pita ka mukanda siko au France pona kota France awula opianga mukanda te pour aza déjà contre ndule wana et singa ko yate oyebi ke papi gena na fanda na butu na lota donc ndule ana les obeta na loti pena ke na ye quand même concert ango na écoute déjà bati ba beta ki public ezolo bango bazala kité donc ngai kwempa na awilo bazala kité ba la kité photo bandela voilà ndoto or que déjà les ba beta ko na bana mai ba kenaki ngulu ba koti bango na banini ba comment on appelle ça ba vestiaire na ba vestiaire kuna ba mère wana ba mère malou ba za o gazer bango bina ba saka na mouvement donc ba intimidaki bango na nenga osaka te ba beta concert mo boye papa ba kutu ya na yete na ndula so pas ya ka se pe na éviter mais ba beta concert mo ya ki pendant la qualité te ya viva moi ce ko viva yesi ko na ba clean ya sika wana sikolo banda wana pe orchestre kufaki malamoko le moment kufi malamoko sikoyo banzembo dini puis tango na keki na bébé chanda na ba instrument nanga détail na mona eke masolango ezaki spirituel eza nini na losaki ba instrument nanga na école française wana ba sayaki le mona Palladium ya Kinshasa le rona Palladium mona ezana siko tango na ye kotika ba instrument ba installer bato ba beti concert ba beti ba nini lobi nango tango na ye kozwa ba instrument ba singo non kokota na boite po clochard moko alala kuna na kati ya salle wana clochard ona ni moto ya ofuta bisolar ya nouvelle génération OK comment nzamba ça mara na bima mais puis c'est là akoma mystique
abinanga oui zangai bona boy tout ça kabi mais neni non azobela tala ba makolo vimba bani tant mokete akufi omoni donc nous le on est avec nous les mots penza qui mystique ouais alors bête absolument nous banzembo combien yo sala na carrière non oyo succès bon na saki nana efie na vivre la musique oui nana kolobate o na kotala seyo pina yego sala nzembo ya pinzoli etangi ngalokola soyi na monoko ya zoba et puis c'est mon avec papa et mon musulman d'ailleurs c'est mon avis on va témoignage belé au bazo ba boulot ba kenda ba poto ngana lelie na kota na ngai nda kwa nzambe ya musulman na sambela na nzambe ya purifier nga ba pasi na ngai nde masumu ya ba ancêtre bolingo jani vraiment koti na motema kasi na maboko ngalibenga polele yango baseki nga ongo mawa nzemo na bato basalela nga ba ministre ba bi mais grâce à nzemo na yo pesa biso boule à part wana par banzemo to meke ba kwempa na banani na yo sala ba mandolina oyo yebi na sali sous Solange yebi nzemo na oh Solange leki atantine bijou oh Ramazani ozala kasala banzembo wana et puis après to continue na carrière à Chanda voilà sikoyo betere bisonon na viva moi tango le kana viva ba leader ba nyongaka ba musicien d'Angers kana ipeze na viva makasi leader a nyongoka soza yumati ngapenda alaki britandera na ndenge mokete yango mpo monaka biso banzembo ebele te na viva la musika po donc kiyanke mpenza elekaki tro kiyanke elekaki donc soki oyelenga makambo ya lokuta soki nini yebakake mokulu talakaka ti tobunda na kester kasi kaka mpona makambo moko toyoba wana ti nga na ye concert ezalaka kutu mpona nini tozoyokana mpenza na bien te lere wana po moni ke ya deuxième nga mpena osala deuxième naosala naocouvrir bavoi na ye lere moko nasu na succès alors ti ekomi mpenza ke jour mosusu boye naza kobela na ye concert tobetaka na ngaba ah oui yaki nini bwa tobeta na vis-à-vis tous les mercredis basi ofele asikoyo biso toza na succès bango bazalaki deja na basuccès na bamomi na bango biso tokoti mouvement toyebi teke bamomi wana tokokuta wana ntango mosusu mpe bazalaka bamomi na bango toyebi te sikoyo après ndule sikoyo bapetit chéri wana babimisi biso toke carte blanche tokei wana tozalaki na baforeman batakesere mpe bazalaki na biso toaki mo ebele toke na carte blanche toomela nso masanga ti ba 5 heures du matin ndenge ezalozala kaka sikoyo ntango tokabwani boye bamemeli keser lisolo oyo ngazo bate bamomi wana oyo tokende omela na bango masanga wana moko aza wana aza mwasi ya kester omoni bapeti oyo bawela bango balikoni na banini oyo basungaka mofuma momi moko momi ya keser moko momi ya bipoli donc nana efille wana nayemba wana yaki momi ya bipoli siko momi ya keser ezalaki fille moko moni esoba tomeli na so masanga tokabwani sikoyo na soir nango wana tokobeta concert soki dimanche wana namona daki ser donc ya litutu akosala te nasali rien namoni kaka jour wana loyo mystique nakotaka na concert bofafa azobananga bino amise boye sika donc abandi komofuke nga sifafanga te bana yo mais nalingi okotana na makambo na bango te nakendanga na kwe moko kuna natelemi na nga namonaka keser ayo 10 place nazalaki bino nayebi no nasali eta bandimba moko komenace nga en fait fallait pas na répondre lere ka na répondre ka mama na ngai ayeka moko po akolenga na bilamba siko nga mpe jour yango yaka kutu te baga yaka loka yo kolenga boye simanga neti na mabo siko na omoni mofumo ya longoli yango na ndenge ya mystique esali ke mwana mai ebimi likofi
On va mettre du conflit. Lequel est problème? Nazo pas problème la vie nanga oh anande ya mauvais souvenir. Et puis mi kofia atakoi brum a telemi. Polika bilamba abi okomona akei. Natika na mona kaka. Oh usai sunini yo ya usai sunini. Papa embazate. C'est quoi leader esayi? Le même leader. Petit leader. Abi bon. Quand vous allez aux suspendu au matin même pas na podium, ils ont parlé jusqu'à nouvel ordre. Neti blague ko, va suspendre ngana bouton na dimi. Na ke parler. Ba on va tikali ko beta. Et comme il n'a pas droit même pas à approcher répétition. Oh, n'a droit même pas à approcher vis-à-vis pour ton beta kuna. Donc musika, okeli nga basa mouvement. Ba tsenga pena ba benga ba musika 12. Na choisi ce qu'on a sani. Donc quand papa vient dans ba misa papa wemba. Okeli la ba vient Mikijo, ba vient Zazana, ba vient nani Kukubo. Les lignes à vivre na salle lokote, on peut ba bien na petit ala. Na minute au so to bito zo misayo, il y a au déposer nini ba socio la mouvement Koufi. Tu as déposé mouvement Koufi pour ba tozo ya siko pona ye. Ah, donc on a commencé chaque jour ça ba démarche, il faut que nous bonne la Kester. Na kena ti na lemba. Voilà le Kester la fa na lemba. Na koma kuna bokale la to bima na pala moninga bo yo ndiko benga na ngalo wa mbwa na to landa nga bino na sali lokote na fuka mela Kester na balabala to finga nga benga nga na zongi na moi pina ke donc solution ezate ni pas Kester solution ate et pas ba camara papa Mbappé solution ezate muta sauva nga muke za ka vie ah c'est là voilà. Muta sauvé un mouké à qui vient Kula Mambo. Ok. Kula Mambo vient à ça ya Gitambo. Na ya Giti à Solena vie sacré. Et puis mais que bon, il faut dans ça la lettre il y a demande. Na vie Patrick Manga sapé. Mais comment il peut un problème donc qui nene tout. Dès na yo ça lettre demande na coach na bureau. Ba bisenga bon ba ko répondre mais ici mbagati. Alors, tu vois, viens ni la mbungu ya journaliste bozana na Paris. Viens si quoi qui m'a il via linga nga 3. Tali si ko ndene na kozong saka na mouvement. Akei a sali article mo na journal. O Kester a beta maki mabe marai donc a rosa qui so ka saki a utiliser ba momo français. Si ko lobby na ngana sina saki lettre. Na yesi ko na bureau ba bengi senga na kuti Kester na bureau article on a pe bibi jour. Kester a article bi bodo mola. Donc on a ba donc qui se ko benga évidé. Kester a bi ouye unga. Mais si on vient là na carte article on komaki ba pesa ki suspension il y a apesi ba jour il y a ce autant de mois que marai a ozonga la partir il y a telle date. Donc ça dit que mukile yebike na date bona ozonga malgré que Kester pena pela ki mabe mais la date on a funa zonga mais pona zonga ki problème na na coach na kata ça na vis-à-vis wana la fanditi wana ya to peta ya likolo kuna donc là il faut que ne na podium kuna na keko ta podium amoni nga suko azo pena lettre na nga ya où il y a un mouvement, c'est une lettre. Autant on peut devant public. Autant on peut dire, c'est un famille zéliti, elle m'a oublié, elle m'a témoigné c'est pelaki, d'ailleurs matsamba. Tant que matsinga la zone il y a un mouvement théâtre. On peut être dans un concert, mais tout le monde a que papa m'a azate. Donc papa m'a agoya. Mukolo papa mba yaki lokolo yaki événement à danger bakosaki ke papa mba kufi yaki événement les papa mba sikwa yé azaki yé pas azaki na mama makambo na ina Kester dans le sens que Kester ninga kendaka na langa star papa mba fala luka moya remplacer de amutu moko ya ozala valable pona yé tawama lera yé na succès azaki nango a diminuer Kester mbala moko akomi siko yembisa mingi nga na Petit Prince na débat bana fafa
donc asali siko attaque na mususu yango no mona siko ti mouvement na ndenge zonga ti siko bankoni oyo mona na musique na biso nko ezali mais nga pe nasalaki pe nko parce que tango eza ke yo mitiki basalo bakanayi me souffrir so otiki basalo bakanayi souffrir makasi donc faut yo moko po yeba ndenge nini ya se défendre ozomona nazomona banko azomona namona ndenge lobilo mosusu nango loba ngo te mpe basouvenir moko mpe ta mosusu otangi koma motu boye ta mosusu bamosusu basepeli nango te mais banko ezala ebele bamisie mosusu baza bambata na bapodium baza azo bagifle bamosusu babwaka bango bakitisa bango na bapodium baza na bamosusu mpenza neti eloko moko boye bon nayebi te so nakoloba ngo ya Pacho Star Drummel Pacho Star musicien vive grand musicien wana ye moko aloba ngo na émission aye na momi na ye na molokal frère momi afandisi momi ne wana na tanda or ke molokal ede ese betela ye momi yango boule vie beaucoup atindi Pacho Star no paye soki duma soki donc Pacho Star tanake paye duma ozonga bakuti momi ne so aza te or que momi de aza na gombrete avec vie vous comprenez par exemple les belé donc ça dit donc que ba comme na momi no kurate kuna ala ipe to oliana to lia nganga funa lia yo so oza aux esprits so aux esprits pété mystique balele yo ti otikalo ofi beaucoup la bekanga binanga wana ba efre nanga kotusha ba efre nanga te pali ngomekelo ko te siko moni siko ba momia tu ba yaka na mouvement na ba ina ba momia avec beaucoup surtout yebité ya mo ba te belé ba za ozo ba problème na beaucoup sans le savoir mbangu ok ka mbangu po uto na ba cité kuno tiko zo ba momia danger bongo te omona moimo na mystique asopani lio je peux liboma omona jone momia abeta de or que radio na masolo mo ba fan na ye siko ba momia na tout l'air ba zo ngas ko na succès bogar beauté mouvement ba nini so ka beaucoup la salle ba moindre nko akena momi mususu bango ba osa nini ba récupérer nga lero na siko vie beaucoup la linga pays to na jina makasi na loli na nga jina na kobala na somo pays to na donga langu sa vie mabe siko yo lero wana Chantal Maboge pe ba yeki siko nse moni mto sa succès Santa yo Santa sala yo siko na ndulele to beta ndulele na mona Chantal ba tu ba obina na mwika son awala ka mwika son abi garçon abogara on a vina de na mon ko ngaza ki di banga na ebite ke Santa wa ye wana na ebite zo pe Santa ke na Santa lobi nango et bano koma ba 2 3 4 5 ai jimu suna mona ba sala nga réunion abin sa ba na moloka ito fa na mondo lai na la fandi ya viezaza vie nani boneza avant o ya mikili wana fana ya mikili na ibi mikili non te vie jage vie tu ba fandi wana wana ba kata vie suki siko ba viezaza bazo konsenga petit mouvement 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 ça m'a trop petit ma vitesse petit tout la raté elle moi que vient beaucoup la vie parole wana ba efre nanga luka ba efre na yo qu'est-ce qu'on comprend Evely tena évidemment que toucher ba momi na ngate te mais voilà c'est pas fukolo de que non voilà ba vie za basi ba funguli ngate ke yo to yo ki yo boye lobi okendaki bo po jour on peut aller ndeni concert à dimanche siko ye Santa abengisi biso siko na parler na ye or ka bengisi be vie beaucoup la ozwaye mo siko ja sala ki biso siko ngana ke na staff na ngato ke to kuti na damage na mesa to lia Santa zo gate biso pa toka na libanda brrr edino de molokai a côté na parler oh merneni toi la vie to kende edino yokuta biso pa donc bien gâté to dame à comprendre le système ya mobulu
ayebisika mare bon aire moko abimi akebisa vie kokulu ke ira aza kuna donki bazogate bango na ndenge moke te bango mpe basali nini bake concert oyo na café g sikoyo nga apres kodame wana naodie mpe na ndule wana tolokutana na patron todame esili bon tokóma na concert boye bon oyebi ka balitutu avie te na mosika de ozomona vie donc likolere ya liboma nga mpe nasali nini bon naye lokwa na mosala na nga naye na mati tobeta ndule na ti ndule esila totikala kosola na vie te ito ate me tozobwaka na pena tobwaka bakri toyemba na biso me tokokoze te yango nalobi nango na sikoyo nde bayobengisanga sikoyo na réunion wana ya baevre na yo donc kuna yaki makana me yo mpe fozala yanke so oza yuma mpe tro wana mpenza osambwe nayeba masebele ya moye na ntango bakombo ya te bamona mpe ya makambo na bango kuna bazali voilà ezali story no change alors bekala kobetela biso sikoyo vite fait moni nabe makambo eza ebele me tozokende kaka na mwa makambo ya tobetaka mwa sikoyo okiti Kinshasa oye na vestima oye na bebe Chanda oyo asaliki bebe Rico succès fou ya kosakana te yobiki succès ndenge mwana kenga na luka divorce te yobi tenga na bata record yebisanga combien de bacongolais ya bamusicien bafai na mindele plus de 25 nga na batre record nga nayebi mama na Chanda na âge ya 19 ans ok quand tu bois na esa les gars qui déjà 35 ans ça commence presque à 40 ans donc to libala nyonso pourquoi ba tout le monde ka to comparer toujours comparer ka wana ba congolais bi ba na ba seli ka 3 ans pe libala ku finango ba seli pe 5 ans ku finango omoni ne to ina kini wana to yakina mwana to za na orchestre to za yakina entreprise to zo louer ces instruments orchestre nous ça kini no monaka parce que louer ben instrument pas même wenge musica ezala kufiolo mide papa wema tout le monde parce que na un instrument de qualité c'est qui peut studio l'enregistrement na na Kinshasa alors donc siko bango tout bazali koya et puis to fana ki to fana limité wana pendant des années omoni alors siko problème oyo pende ça que libala yake ne kokufa tant ma politique ekoti ok politique ekoti na kati ya makambo ya musique bon ezalaka nango mais na moment wana ekotaki makasi na ba élection ya Kabila ya série wana sali ke babenge ba musicien nyonso surtout bayembela Kabila ko biso tokokota na makambo wana yaki biso tokoko vivre na makambo wana te mais tokokota ngo etant tokotanga komi ke bongo bambongo ya kosala ba campagne électorale banini et comme makambo ba 2 millions et okota na kati to yobeba na ba vie na biso ba Verkis ba vie Rochero ba makambo wana niso sali ke mama na Chanda bino non na modèle to ke na mboka na bino yo et simba te ba politique o ba ko boma biso un jour na ndenge to koti na ba profondeur ya ba makambo na bango donc photo bena na to zonga mikili oh l'air wana siko nga sina fansa da ko mu makambo yo ke ya bina kini na boyi ko zonga on a place ça qui divorce ah ok donc c'est donc pour bon mais surtout pour na bongo surtout pour na bongo Marie Léon nous sommes en musique na biso. Est-ce que tout ça peut évoluer, toute musique nous sommes on dirait bientôt stationné, tout tourner sur place. Bon, batebele ba do comprendre la musique qui te ba do sala, to sa musique mais to comprendre ba forme sous la musique. Et belé, ba musicien belé ba za to comprendre te. Mon musique il faut autant au moins muké. Faut autant la musique moi muké, oye ba valeur ya note, oye ba valeur ya moi solfège. Alors ce que ba musicien mingi batanga musique te. To beta musique o ba bengi ya autodidacte. Alors ce que la musique wana ezaka na ba ezaka limité. Au salon mais na moment moko au komi limité parce que on ko créer te. Ya on moni ba petit na so ba yesi koyo ba inos ba na création. Ya on mona ba sa ba nzembo facilement et simbi. Mais si ko biso ba vie to mona on est te za bon te. Ya likambuya ou otanga ki yango te. Mais ozo zo bateau batanga ki yango. Bazo saelo ba arrangement bazo bonsela ba nzembo. Ou otanga ki yango oza ko débrouiller yo moko na moi connaissance na yo
plus connaissance ya bato mosusu. Donc musique ezo évoluer nango bien, sauf to kangami trop na rumba. Ya lokola ba jamaïcain ba kangami na reggae. Or que reggae za na musute. Maintenant on a aussi comprendre très bien, très bien. Bon beta no reggae za danser na rumba, ça dit évolution ça. Évolution ça té. Comment rumba. La rumba congolaise. Non. Il faut te évoluer. Il faut évoluer, beta rumba na to boité, mais il faut faire encore autre chose. Parce que rumba zalaka. Ça dit innovation exacte. Innovation exacte. Alors yeso ki rumba yate donc un musicien té. Parce que atanga gité, azo bandeni ni yako fungwa maté. Mon azo bandeni ko fungwa maté. Ba petit na suba ko beta banzemu nikolo ba ko beta ka rumba té. Mais ça c'est et ça succès donc Fali azo beta rumba bazo ça suba style mosusu. Kofi pareil. Yango zo mona ke azo évoluer kaka. Mais sauf fandi kana rumba mais yaga loko beta reggae. Mais musique na biso ezo évoluer naza fier ya loba ke non to koma ki na baisse ya makasi. Baisse pende zalaki. Surtout l'air nanu internet comment na force eza na moté. Biso tout za la Trace TV. Alors Trace TV on a bada coloniser biso makasi. Pour za chaîne ba français, donc bada chaka ba musique ya ba pays o ba coloniser. Donc musique congolaise penda to zalaki te. Mais à partir si quoi il y a internet, les réseaux sociaux et makasi et mututu kotombo la raté ba musique monsieur bombanaki voilà et bimi mututu patali que ah celui-là c'est qui ah mais c'est un Congolais c'est vrai ah c'est un Congolais toi il va rater ba Congolais ba bête la musique à moi donc les lots pour en tout cas musique ils ont mis en place là voilà Marai to comme la souka je crois que tokutanaki vite fait en Genève esengaki to meka kosola mo muke na mboka ya ba il a dit il a fait il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo Genève ba to ba bien mon colonel Freddy Lungwena Dio ah ouais colonel Freddy mon colonel Freddy Lungwena Dio sans yo en tout cas talakaka donc msu na monaki lelo na monaki na bosani kombo na kombo ko ya bande ko bele awa ça arrête ko batanga na baga Eric Kabongo na Paris Eric Kabongo ba mote na yo et puis Willy Mouchen Nico Damboka européen yango na pesio Linda la Suissesse Linda Son maman na bana Linda et puis semaine prochaine nazo balisa Nanouche Kessa wana mwana nga azobala ye na Chang munganga bazana libala munene et vous allez en Genève ceux qui peuvent vous en attendre en tout cas vous avez invité en tout cas vous en attendez et puis on a Chang munganga puis si sumbo tena zina ko de makulusu artiste azo promettre les grands artistes azo promettre musala kitoko Magi Madoda oyagi bino so bambote na bino en tout cas la pesi bambote ya mingi et puis bobo sanatenga na comment sur la paix moi muke politique na moi muke toza na ngwa to ke na élection to ke ne voter bi voter te d'ailleurs ba pesi biso la possibilité ya okende biso ça voter total na nous te o poye soki te to voter congolais hein vous gagnez la lutte voter congolais pour to changer constitution parce que si to voter congolais te to changer constitution te to tika la na constitution oyo bakanga bato babimisa bango akoti prison babimisie pour constitution lobi ke yé ba ko kanga yete alors donc plus to voter congolais plus to zala na possibilité ya ko zala plus nombreux na nini na parlement plus to voter ba loi ya on to changer mboka na saison ndenge zaki liboso. Voilà, en tout cas, merci à Banderolos pour le début, surtout dans la Suisse, partout, Banderolos dans la Suisse, ça va vraiment, en tout cas, na Suisse, na sentir accueil, non, et na Bossana. Mère Diasuka. Oui, Mère Diasuka. Voilà, président Dos Santos. Oui, Mère Nabiso Diasuka. Vous sentir que Taïwana, Mère gardée Taïwana toujours. Voilà, d'ici là, vous restez connectés sur tout le Bella Vie officiel. Tous encore en Suisse, en Genève, partout au Bengabiso, tout le tour na Lausanne, tous allez.
En tout cas, merci artiste pour l'accueil. Merci Nayo, merci Nayo Mingi. Nengo Yota la biso na kata Genève de Sepeli. En tout cas, bonne chance, bonne continuité. Voilà, allez, tout le bien. Mboka na biso Congo, mawa mingi. Koko suka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele. Marai, topesi na Polo Nzambe, atalela biso makambo oyo. Bato batelemi na nzela mpona demokrasie, bato babimi na nzela mpona demokrasie. Yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama, okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika nasonga wapi yewe na mwana Kongo. Bato babimi na nzela na bandagala na maboko, bato babimi na nzela na ekuluse na maboko, bato babimi na balabala na shambele na maboko. Yo moto telemi liboso na nga na bakala, okobonga mpona nini ye na mwana Kongo. Marai, Murunda, Marai. Nakene na Braza babengani ngai, nakene na Angola babengani ngai, nakene na Afrique du Sud mawatro, nakene na nzela ya Libi mpona koma na mpoto na lukavi na nga mawa. Nakene na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Belgique mboka ya banoko, mboka ya banoko. Nakende na Braza babeti ngai, nakende na Angola kabomina, nakende na Afrique du Sud mawatro, nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpona kende na poto ata nakufi likambo te mawa mama. Nakende na Paris babengani ngai, nazonga Switzerland mawatro, nakende Paris mboka ya dombengani Parigo. Nakende na Angola mawatro, nakende na Braza babeti ngai, bakoma kofinga nga boma nyoka tika, boma Kongole tika nyoka yi. Oh mokili mawatro mama. Tokosuka wapi na mboka oyo? Biso bato topotama Congolais, ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na sia mabele na biso. Bamindele bakoya koluka biso, lelo bakomi kobomisa biso. Oyo totikela bango mabele oyo batikala kovwama nango. Mawa dema kolusu yoka lisolo, lisolo yango mawa tro. Pasi eleki mawa, eleki likolo ya mawa, eboti mawa Congolais akoma pai nyonso. Okei na Australie okuti Congolais, okei na Mozambique okuti Congolais, okei na Afrique du Sud okuti Congolais. Partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye, tokoma okima nzala. Mawa nakende na Braza babengani ngai, Marai golela mingi, nakende na Afrique du Sud mawatro, golela te nakende na Angola babeti na, nakende na Libi babomina.